perfectionné. Plus que son nom. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Plus que comment. L'issue me commande en perfectionné. Plus que son nom. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Et comment autoriser? Plus que comment. Ah, masula kobangola kamotema ye. Bonjour, bonsoir, ça dépend Bisiko Bozolanda Biso 3 Exact TV Production et Koi Lelo à une émission Les Acteurs Kinshasa. Bon, tous tambola, le bandit déjà Kandenge Zalaka. Tous sentir, tous monde a déjà battu les cartes, tout tambola kana ba venu to la quartier, et ça ba tous ba kenda ba bima déjà mboka. Ba yebi souste na tikara quartier na ngabo abungia ngwazo ba lisute. Au travers l'émission Oyo Boroye, ba repère Nabino, vous savez la c'est pas Nabiso yango commandé boye a échanger. Donc bobima, bokenda bane belé, ba ki a pe makambo échanger et belé pezali. Ya malamu na msubino moboko mona boloba photo bongisa. Nazanga mo côté, naza déjà na mutu ko tambisa biso na quartier quartier Oyo ngale ma précisément toza nos zones à côté section na ba avenue. Toko tambola, toko koko bisika, yende aza kumema biso. Donc biso to na mituna yende aoyanola. Et aza juste à droite na ngai. Donc lelo bomoni, yabino yeyo, Jerry Zoé, Jerry Tsumbi. Donc lelo, nos zones eza vaste. Nos zones eza vaste. Eza munene, toza par quartier. Lelo tous tambola na quartier Mosei. Vous avez Mosei, Tobani déjà, déjà la route matin chez Maman Colonel, en face à lycée, à la police et Boka. Vous avez comment ils ont le Nyangwe Nabiso. Nyangwe Nabiso, zone Yangoyo, ils ont la Capella Nabiso, zone Yangoyo. Ceux qui m'ont matin, Ezali, moi fête, moi nini, moi référence. Et comment on les dit sous Camille la régie des eaux, au Poussani Awa. Donc, nous avons Kati, Bomona, Baveni, Bakartier. Je vais expliquer pour que les gens comprennent nini makambo ezali. Président Jerisiko awa tokomi oya nini tozomona mitu kezole ka de part et d'autre. Avenir est-ce que Kaboli ba quartier Kaboli nini kombo na ngoni pe ezo mema biso ti wa. Ah eza référence o eza route Matadi. Ah eza école lycée to bongisa. Wana eza pa ya ba Mosei. Pa ba titi Mosei, ba nono Mosei, batimba Mosei, wana eza parcelle na bango. O eza route oyo, eza fatia salaki ba na zone kado yango yo. Ekenda boye bimati na Saint Cyprien kuna wenza sola. Donc ça croisement route Matadi na wenza sola yango. Donc OK bo bimiti kota babuba kuna babuba baza kuna mwana vedave bimi kuna ba kota wenza sola. Donc presque yango yo siko tozo kota sikoyo to vérifier quartier avenue par avenue to salaka ndenge nini ezalaka to découvrir yango. Awa toza siko na quartier Mosei. Avenue de famille Mosei. Mosei. Ça par rapport na bango nde ba pesi quartier. Papa na bango azala commissaire du peuple kala. Kana Mobutu. Oh le bazala lokola ba député. Papa bango azala bongo era Mobutu. Yango na moni apesa référence à quartier Mosei. C'est quoi partir fin de l'école Kaboli quartier Mosei na quartier Finda. Na ngambu kuna za Finda. Na bémission ko ya bokomona Kamunganga bokomona. Bokomona Kamunganga bokomona babenga yango nini panthère bokomona pompage
nayebi te tokokota baveni tokota baveni totourne baveni tobimi boye po référence ezalaka bien. Donc si je comprends bien bato mpe bakolanda awa bengami quartier Mosei par rapport ya commissaire de taille ya Yambo azala donc comment on va référence donc mokonzi bapesi mbala moko avenue Malueka avenue Malueka kenda boye bima kuna ti makwe kuna donc bana poto bayebi naza sur bien Rosetta Vemba ya Vemba na Paris azolanda Johnny Ndongala azolanda nayebi bazebele baseti ande babenoa luyeye bazolanda bayebi quartier bien bamama président Souza bayebi quartier bien avenue Malueka yango bamsu bakotala baba quartier avenue ezala babiloko mosu totika depuis totika batika botala ndenge bomoni kaka ndenge makambo yango ekoma botala bomoni kaka moi toloba eza te mpo desordre moko koloba eza te bino bozomona kaka sikoyo na bamituka oyo tozomona président Jerry eza ya bahabitant bapropriétaire ya baparcelle to nini bagarage kaka ndenge ezala komo garage kaka boye na nzela noko wale ye wana mamagi noko wale ye wana donc bagarage ekomaka boye donc biso tozokanisa kuti peut-être eza ya bakolo mapangu baza boye peut-être espace eza mpenza te batiki awa obon bake na poko bake kokota ngo garage barécupérer na garage ndenge chasseur dormant kodébrouiller kaka botala kaka ndenge awa régie des moto asala biso ba défaillance oyo régie des autres a lancé batio lancé nini ya sika batio ezaki ya kotoboka yango wana ezo reflet mai boye yango ozomona mai na balabala donc régie des autres kofa asala mosala na ye apambapamba batio na ye vous comprenez mais boye kopénaliser bato mpona koleke komi awa awa sikoyo place on a un moment ntango awa et pas à l'aise à l'aise awa référence na biso système bakia ikaka donc à l'aise yeyo bonjour à l'aise donc comment mutu à l'aise donc soko ye référence à l'aise donc ya Vemba ya Rosetta à l'aise yo nazana ye awa papa lelo papa lelo ali Tokyo yeyo à l'aise ne mutakoma ko vandisa biso à l'aise awa tambola tambola pourquoi à l'aise awa tozosala kaka tolakisa bango ndenge nini quartier ezali bajoni ndongala bakomona bakomona surtout ok bonsoir siko na modèle oyo ba avenue comme garage sikoyo est-ce que selon le norme eza nango permis boye bon travé na bango o sikoyo eza nde mosala ya gouverneur wana mpe eza devoir na ye biso tokokota na kati nango te c'est le gouverneur qui va décider yende bakoyeba na mokonzi ya la police bazwa mesure ya nini mpo babiloko mpe ekomami mpe basécurité ebele na mboka oyo tozokobaka toujours na avenue Malueka otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire tokota avenue Malueka misiko na route Matadi misiko na route Matadi oyo école lycée tobongisa maman Denise Nyakero atanga awa ouais moi ça président de la République maman Denise Nyakero atanga bimela atanga lycée tobongisa awa lycée tobongisa moni yo et bimisa wate bele ya ndenge na ndenge école donc ça vraiment école ya kala les écoles ya kala que maman Denise Nyakero atanga awa yebi école très bien na lycée tobongisa au lycée tobongisa yango yo oza route Matadi so okei boye okei
village cité Baudouin Ipene Delvaux ti OK Congo. OK. Ti Congo central. OK. Donc yango siko tozokota botokota veni de l'école. Tokobima veni diomi, aveni tozokota ka bon tozola kamba quartier ti tokobima na sola après tobima siko aveni de l'école mobimba. Donc balandi na biso ba omona. Ouais. Ba bima mboka ba no bazotala. Batalo zone yango. Comme ça ba se référer mbamo. Ah lycée. C'est tout bon ça. Mingi pe ba na poto pe ba kende. Oh étage pe tozomona kana kati ya lycée. Na kati ya lycée. Natikaka boye te koma bawenze kini ka boye so mo espace monani otie nyonso. OK. Oyo aveni de l'école oyo nini oyo route Matadi. Nzela ekenda ma campagne yango oyo ekenda boye ma campagne eketi Saint-Luc ebimi ti kuna nani oyo nzela ekenda oyo ma campagne. Donc nzela mosusu tozomona kuna pe ba voiture ezokota yango wana meme Saint-Luc. Yango wana zelo etoyoka kama ba ezala bon kama ba eza na sima awa monika na sima kama ba ebandi wana kasi drapeau ezopepa wana kama ba ebandi wana ouais bonjour kama ba ebandi wana kasi drapeau ezopepa wana ti wana na sima lycée surtout eza kama ba tokodécouvrir yango quartier wana wana côté na biso balenzambe baidi badiata donc yango wana badadaki ya loi ba Médard Mutambai akoma ba côté kuna donc mpanzi wana awa toza sikoyo route Matadi o station akala Rachidi Bibi mère basi yo. Rachidi Bibi. Rachidi Bibi ingénieur zola ma mère basi. Rachidi Bibi mère basi yo toujours na pointe na boulot na ye. Yo mère basi o uti libanda o uti poto ye fo lia biloko mère basi yo. L'équipe à Rolia, il y en a préparé. Il y en a un autre qui a na makambo. Il y a un zomo na makambo. Donc ça le lote maman. Ça la banane vanda. Oh bana bana bota mabakuta mama déjà à quatre entreprises. Na basi musalo tikela ya tiaki bando kendo tikanga ka. Mais basi oui après na pe bana na musalo to yo kangama na yo moko. Na lagi sa pe petite ça comment pour ça musala. Et bon oya yo moko bana to somona na domaine nyonso même pour l'église. Pasteur a côté moi na e. Ah bana na lagi si bana belé. Na ise mambo ya musalo bino moko mona. Na mama ne na sala musalo bana botikanga la musalo bozolongola ngate na poko mais on ça lembi na musala lembi surtout ba yaya na lembi ya tagi otikanga ka c'est anokta ya pikolo ba c'est anobora nga ya tende ku to bora na maya kamo prefa una tsola na kene na kufa libela ya tente ya goche ta ya na azo sufika na musalo tikela nga ya goche nazaka na makambo ya force birunda boake loko potika wa me basi Rachidi bano saila ka surprise wana beta solo kasuka publique sepela ono tina na batu olela me basinini na Rachidi na sa elo ka makolo ndezanga sala ne bajike basala kaya OK tozo continuer ba course tozo continuer au station na biso yango yo
bakaniveau nyonso ezokoma bafulu. Chasse yango yango oyo. Président Jerry nakoko koloba ozotalisa pena ke ozone eza quartier monene. C'est comme si eza état moko boye bombi beta ozotanga otangi cité Baudouin toujours na kati ozone. Oui. Cité Baudouin eza na zone. Toujours. Dans village eza na zone. Donc Kamunganga eza na zone. Panté eza na zone. Luboko eza na zone. Donc ozone eza vaste vraiment. Donc eza vaste donc aussi songo le photo sala. Siko pourquoi obenganga avenue de l'école? Comment dire avenue oyo? Ndenge bamikolo bayebisaka biso. Normalement avenue ezalaka te. Awa nyonso ezalaka l'église catholique. Mobutu nde akreaki nzela oyo, nzela ezalaki nzela mai kuna. Amoni nzela wana mbutali apesi basango mbongo. Nde balongwa mpo ezalaka basango ya lycée tobongisa na oyo. Mobutu akreaki nzela apesi bango mbongo. Nde bapesaki espace basala nzela oyo. Nzela esalama Mobutu nde akrea avenue de l'école oyo. Nzela eketi wapi? Eke bimiti pompage, eke brikin, eke ti pompage. Donc za la magasin oza pompage, soki po za awa oza peka pompage. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Balandi na biso balandi à 3 exact production awa tokomi déjà na avenue de l'école. Donc ndenge président Gérard outi ko expliquer eza avenue lo moya kala tala kutu ya botama te ezalaka déjà. Mais le quoi histoire etikala kaka tango bango bakolo babeteli bango lisolo lelo bango pe ba beta. Lebi pe bana ba robetaka. C'est ça yango monaka eloko si la histoire ezo si la thèse continue ba référence eza. Toko ta na avenue Diom. Avenue Diom yango. Avenue Diom yango malgré moi déjà lieu bikaka toko ta photo la kisabango quartier nini nezali pour avenue Diom. Ils ont pas vu la biso Clément Koufa. Bana poto ba yebi ba commence à boser belé na poto. Pour avenue Diom. Les hommes attendent qu'aux zones. Ça tellement na ba quartier belé. Oui. Donc ba venu moi ko ta rotange zate. Zate. Ah ouais. Pour les avenues Diom. TV za radio te. Qui mon ameso. Bana avenue Diom batani avenue na biso e komande boye avenue Diom e komakabo na ba mai nde bozo. Tant to za bana mike to za komona ngo munene. To koli to komona ngo e komi mukie. Zo ngande miso bu mwana. Na miso ki mukolo. E kokani ke. Diom. Avenue Diom yango. Na subino boza libanda bovanda na avenue Diom. Bovanda ano zone boyebi. D'abord mon ali boso le pont on a biso peut-être ton maman le baki papa le baki ndeko le baki ondima yité. Mais ndongo mon abilile à travers 3 exact production.
sikoyo vraiment yo moko lobi awa ya obeta su tembe te foko osala quelque chose yo moko moni liboso lopango yo moko moni kota lopango ndenge ekomeli tobimaki kuna soki okebe tout droit école ya lycée te bongisa yango wana otunaki oyo ezomona na étage wana donc so obimi bobimi so route mataki ok oyo avenue Diomi ok bato mosusu baotala bandako asika ekoma ndako étage oyo natikaki yango te bateka moto asombi nde azosala boye avenue Diomi paster na biso oyo mpana bango awa abotama paster oyo yeyo Joël Tatou mpana bango awa abotama awa mpana bango awa Joël Tatou aza mwana zone avenue Diomi prophète Joël Tatou mpana bango awa mpana bango yango oyo bapara na ye awa Joël Tatou mpana bango awa ti lelo bapara ne baza wana mpana bango yango wana aza mwana zone Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Po ba camarade na ngai Miki Ntala. Ok. Ba Mireille Ntala malgré papa asa akufa mikoleke be pana bango parcelle yango wana. Na coin wana. Master vraiment na moni po na bino master conscience esala. Oui. Tika no bière, tika no ambiance. Tala penza. Faut sunga libota, faut bongisa liboso lopango. Faut développer Congo. Avenue Diomi yango. Augusto. Ozana besoin trois fois mystique Augustin Kaninda. Ozana besoin commune quartier na yo obengi. Tokosala tokotambola mona. Tuna papa lelo ali Tokyo. Kuna na kwa wana. Siko bobenga papa lelo pona ndi. Ye moko ayebi papa lelo. Papa lelo. Ndenge za boyo otanga otala ba papa lelo. Se retrouver mbala moko. Papa lelo osala mamba bien na Kinshasa. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie awa papa Olito ye paza na Paris. Bazaka bana na biso Olito azomona liboso lopango tozomona donc découvert ya quartier c'est une réalité bosengi bomona bokenda poto kala bosengi bomona quartier yango na tozosala ba devoir na bino ba quartier nde bozosenga eza pona ba devoir na bino nde bosengi biso tosala bino po découvrir quartier ndenge nini makambo ekoma. So basaleli biso yango oyo tobandaki kuna
yango tokota nde sikoyo na quartier. Macadam expliqué que yango découvrir tina suka tokoma tina suka Saint-Cyprien tokotourner Saint-Cyprien champ de tir tokoleka ngo tokokota champ de tir tokokota te mais tokoleka mupandi ti Saint-Cyprien. Perfectionné makambo toboya kilobi Salon Pauline yango pe Souza ma président Souza za sala suki awa Salon Pauline yango yo ki abeleli na lumière au place ma président Souza za sala suki awa Salon Pauline mama fondation Souza yango yo mama Guy Maman Guy, bonjour. Ah bon? Si vous avez à Paris, on peut se voir en beauté. C'est l'émission. Souza mon oli sous Maman Guy Azakaka. Ah, Maman Pauline, Maman Pauline plutôt. Souza mon yo. Bonjour, Nana Lumière, Fondation Nana Lumière et Banda Awa, na salon Pauline, na mbinzo zone. Souza akoli penza Awa. Souza aza mwana penza na salon Awa, salon Pauline. Ti Souza bandi ba théâtre, a bandi titi. Après, a commis Nana Lumière. Nana Lumière, Souza asali, avant comme Nana Lumière a na Sinark. Asali na Sinark. Après, ndai kosala staff nae. Nde tikala penda fondation Nana Lumière et pas Souza de Monica. Ba bisous. Tanti Pauline Yewana. Napesi bana nanga. Patricia Ndombas. Azana poto. Napesi pe Victorine Mayandu Kiyombo. Ya Pichu. Napesi Bambote Bele. Nani Laetitia Mbele. Napesi ba Roger Bianco. Napesi Yankewa. Kewa le Berlin. Biomo boye bien na poto. Grand sapeur. Napesi Bambote Bele. Nana Lumière atindo Bambote Bele. Et voilà. Pauline na salon. Mbinza ozone. Ye moko tanti Pauline ye yo. Bozo mona ye moko tantine Pauline. Donc abimi tozaki na salon Pauline. Baza Souza sika Souza bandela masolo. Donc avant comment Nana Lumière ezala. Ba coiffure ye yo. Tantine Pauline. Wa Simbara Souza. Aboyi na ye. Dans Souza tama hotel la ye au Sutuka. Ye yo. Tantine Pauline. Tu continues chemin. Tu continues. Toujours na avenue Diomi. Bana Diomi. Bino bozala na Diomi bokenda bozomona. TV za radio te. Ngoyo. Ah oui, pas viens la biso Bianco. Roger Bianco. Ok. Oh, clôture aux mono. Régie des eaux. Régie des eaux, oya siko facha tongi yango. Moni izina régie des eaux. Yango wana. O ezo lancer mai donc. Mai comme quand on mai ola nzela fleuve kuna et régie des eaux il y a fleuve et tindi awa. Awe keti pende mai ko yango izina régie des eaux yango. Donc facilité. Pas la maman ça n'a pas aller chamala. Azali na poto pas na bango. Régie des eaux yango. Régie des eaux. Donc aussi ta sika. Aussi ta régie des eaux. C'est que langa koto na sur balela mai te hein. C'est koto penant en tout cas nkuta mabe. Mai vraiment pas na les ate. To bambonga kufuta facture ndeko ozanga. Mais pour tout monde a mingi ne langa mai. Oba bobeti ba kwa choma ezo bimate langa. À partir à fleuve. Bonga kufuta facture ndeko ozanga.
mais mai nde eza nango ezali parce que ozokita sikoyo oyo nyonso tocloture ya régie des eaux régie des eaux opeza monene banda kuna makala si boye maba wenze de gauche à droite de gauche à droite esengaka boye bana diomi bozomona bana zone tokota te tokota avenue wana tokota avenue table ronde table ronde table ronde table ronde régie des eaux asukia côté régie des eaux asukia akenda ti kuna na basima kuna soki toke boye quartier Diabo quartier Diablo Diabo yoka komba quartier Diabo Kishasa Kishasa ngo yango quartier Diabo so toke na quartier Diabo là c'est fondation Masolo na biso théâtre bandaka na la lumière bandaka kuna mais kuna tozongo moko mususu lelo te tokota avenue Diomi et avenue table ronde côté jusqu'au table ronde. Bonjour maman. Président Géré. Qu'est-ce qui fait que Bavian toujours kotara toujours monara toujours ba mai boy. Et ezanini, au moni régie de zo ba salisika. Batio eza batio au Belgiatika. Belgiatika batio na mabele. Siko to régie de zo a moderniser makambo. A sali régie de zo sikale. Nde siko donc, bah, faut comme partout. Donc, il faut pas changer. Pression l'équipe. Pression maille, on va venir sur tes arcs au bébé. Donc, il faut un camarade junior qui me pioca. Sicilien, à Zana Canada. À venir à Bango Yango, à venir. Table ronde. À venir junior qui me pioca les Siciliens. À venir Lolo qui me pioca. À venir à Bango Yango. À Sir Bango Yango. À venir Diomi Yango. Une table ronde. Yango yo nzambe palalaka te akuta esinga mpena mon jeune frère maître Manzaka bametre Thierry bametre Joé bametre couteau l'Afrique lisée par-ci par-là Manzaka yeyo nazosala émission nakuta mpena Manzaka maître Manzaka yeyo maître Didier tous ces vos maître donc bametre Thierry bametre Joé bango nyonso tout bagilo bango nyonso tout banani Manzaka yeyo maître Manzaka pasaka moi secteur moi na venu parler na ezali bonsoir donc comme par hasard donc makambo nde ezalaka eza makambo nzambe donc poto mobima maître Manzaka yeyo Manzaka yeyo bambinza bakolo mbinza bango bambinza ntoko maître lobasali bamoko maître so ozatala moto opesa mbote na poto opesi kaka ok, bon, merci pour la parole. Nayebi ke mokili mobimba ezotala. Donc, oyo eza bino Manzaka, maître Manzaka. Donc, napesi bana tout, ba massa tout, ba sportif nyonso. Oya diaspora, ba mbote na bino, bana mai nanga. Nayebi ke kala mingi te tozozala maître Gilo Manzaka yeyo. Donc, naozela. Yoyebi kande to solo laki. Merci beaucoup. Merci. L'issou me commande en perfectionné. Makambo toboya kilobi. Onga mwana wapi? Tozosala oyo eza besoin na bino. Eza bosenga na bino. Oyo eza besoin na bino, bosenga na bino. Po bato zone basengaki. Bino pe bosenga. Et puis, elo mususu, l'émission spéciale ezali. Oui. Wana penzo bengi lisusu. Ka numéro ane s'affichera tango otala 3 exa production. Oui. Na même numéro, comment? Para 24 heures sur 24. Yo comment kaka. Benga kaka. Donc 3 exeko ya mayo. Okoko banana pour ça. Émission spéciale. Bo kitelanga telle place. To kita na biso. Bisika no solo bato kita. Ouais. À part kana lolande to kokoma te. Soka na sama bela. To lokwa to bana nzambe atala makanisi to kokoma. Émission elekela kana ndenga makanisi. Yo po o la doka na ndenga makanisi.
Donc, bokota, bo s'abonner lisou massivement. Bo aimer, bo commenter, bo partager. Bo aimer, bo commenter, bo s'abonner lisou. Otindi yango. Ato vandaka na nsele. Ato vandaka maluku. Tokoya. Ato bina biso tokenda mbudi. Tosalaki déjà na mbudi. Tokoleba obosonga susu. Nana posa mutu telle place esika boye. Émission za spéciale. Émission tozo c'est la cabine. Osengi pe mutu bokende bozolanga mutu wana. Osengi naza na besoin mutu moko aloba. Nazaka na besoin ya loba. Opesi biso ka adresse na ye na makambo na tokoya. Otie biso en contact pour Rolanda au CPLA. Bobosa na te mingi ko s'abonner. Ba commentaire pe ça la bien. OK. Hein? Bo like pe ka ndenge zalaka. Toza toujours to continuer na avenue Table Ronde. Otu Rolanda président Jerry auti olobakyo. Ba mayo bomo na na ba avenue. Eza na honte so ki mutema mabe bon. Ezalaki kaka. Moi ba tio belgiatika. Tant régie déjà na batu ya sika. Alancement ya sika batu. Batu wana sikoyo. Et ça lui kokor au sala donc ba fuite bandi na pression mai. Ndenge yelaki ya kana. Hotel na biso to besoin bengo tonton Massi. Awa bana mbinza nyonso bana poto bayebi awa tonton Massi. Bana zone ba bibi nyonso boyebi. Bana misu pe babotama babima awa. Bakotela awa. O eza hotel tonton Massi. Échange? Échange ozomona te donc oyo bayebi bagénération ya na mobutu bana mosusu babotama misusu mpe bakenda poto bobimela awa abeteli onsete abi ate kokenda poto abitala baréférence yango tonton Massi bato ya poto ebele bayebi ke oyo eza tonton Massi lelo masolo échangea nango masolo échangea tonton Massi yango ebele mama ntina nazoloba ebele mingi babotama bakoma bakotelaka awa po eza hotel yango oyo moni tozolakisa bino image na ndenge mabebombi na ye te alobi neka vérité vérité mpe ezala na olisasi ekosala bango bien bamona tomoni so tonton Massi ya tozala komela patron zola beti mwa lisolo le passé ya mo mpe esala bien oui toutefois OK. Nous allons continuer chemin. Toujours na Table Ronde. Voilà ce que so qui boye. Là c'est souke kuna. Les écoles ITC Ngalema. OK. To ozela ngo siko to ozela na vende l'école, nde to komona yango siko. Ba clôture wana za ba mapango ya epesi mukongo na école. Parce que biso photo za siko direction oyo. To kitabu. Bana zone bozomona bana Table Ronde bamonaki oyo bota liboso mpona biso koma boye depo etikala ezalaka bongo bamisu mpe baregrete balobi natinda pena mbongo basala mosala alors faut vérifier si réellement mbongo ekomaka te wana okobebisa makambo afamia bato biso tozolakisa kaka image biso tozolakisa image kaka moto ya moto aza na contation na ye mpe aza na makambo na ye moto ya moto ayeba biso toza plus tant tolakisa baimage eza plus mpo bobongisa ntango ozomoi place moko ndenge nasomba awa obengi lukianga commissionnaire nasomba place oyo boye awa baaccident kaka boye moto na velo bozomona surtout bino baya libanda amisuba banzela ngo nyonso bamwa bawenze wiki lekomaka aboye bozomona ave nyonso okota ata mwa esika moko o pena vraiment na zone pena wana poto ayebi donc azo comprendre en tout cas pena te jeri pena alakisi pena mosisa aseli biso mosala kitoko asololi vraiment bakino alobaka asololi esika okale kala makasi aotala solobi okuna baclôture baekole ITC Ngalema kuna alobi depuis natika ezalaka boye aéchange mosusu dekatala bino nayoki elenge bavie na biso nampoleta el pajo parcelle na bango yango epe mwana poto epesinga mposa obeta mwa tour na mboka pangala yango wana pangala bamboma pangala bamboma pangala bamboma yango
Ouais, bien. Calme ça, hein. Ce boulot là, il y a bika. Maison en gros, hein. Viens mon frère Bibende. Bibende à Talo. Ne veut te coûter naïe. Viens en mon frère. Tala leke. Donc, Bilamba est maman makila. Talo tigeli ne veut en gros. Donc, mon frère Bibende à Talo. Héréditaire. Ça vient beauté. Oncle, elle a fait chez Mbote. Oncle, mon frère Bibende. Mbote belé. Ok. Ils ont ah ouais. Surtout que boye. On a une école sur les petits mignons. Là, c'est mon angali bosso atanga classe à Kilas. Et atanga kuna même mukolo nango yango au parcelle nae. C'est ce côté côté sikoyo. À Venise. Oyo. Bambo masiko. Oyo référence vient en Atanas para bango yepa na Paris Michuri para bango ya Papi Ngimbi na Paris Bitabe hôtel Bitabe vraiment na zone yebi to sakana ya fort na ndenga dégâts le bilonga yo Michuri ya divagation to sakana ndenga divagation oh rappeler bango churi Michuri ala yango yo to sakana mission basengi hôtel Bitabe to sakana ndenga divagation bana mususu babima na mukili ba côté la awa bon ba côté la babima pe hôtel Bitabe yango pa na vila ngatanas e pa Papi Michuri Ngimbi ti lelo ezaka ezali donc to sakana na ndenga divagation donc na ndenga ouais pa masa na Romain Lubamba Tyson il passe à Paris j'ai pas la bango. Tout ça a découvert à quartier Kaka. Donc, on a venu Bamboma. Donc, on a tout simbi. Donc, on a nini, moseite. Tant que de finda. Tant que de kamunganga. Ha. Tant que kita pante. Tant que kita malueka lubwaku. Ha. Donc, on a yango yo aveni bamboma bamona na makambo ya sika na makambo ya kala baotala na bilili bazomona bilili nde ezoloba radio toondima kaka po toomona te mais télévision on peut juger facilement parce que toomona ntango oloba i tomoni e masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba awa tobimi kaka na makanda totambola kaka na bakarte kaka tobimi sikoyo makanda mo mpe toutaki wana po makanda faci ya facilité bato mpona oki mama embouteillage baroute secondaire batieli biso surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire avec Régis des eaux yango tokota venir Régis des eaux tokokota bo après tobimi kuna Saint Cyprien après tomati donc avec oyo avenir Régis des eaux clôture nango yango wana on va appeler ça comme avenir Régis des eaux
Donc awa eza pa vile so sans casier. Mwana rozo na yebi na simalo. Eloko ko ko amboye ba to bito mona régie des obus. Azana clôture, azana clôture abima. Eza vaste. Donc abima seconde apesande sikoyo. Ah pesika mukongo. Pa vile so sans casier. Bana poto ba yebi. Sans casier. Sans casier. Ba papa ba bota biso. Bazala komela awa pa sans casier na ventala. Wana tuzana bana mike wana pera zolo ba kikongo bakan tutu tuntu so ke kene la sans casier kene na bien antala osombele awa OK so osombele masanga ayi wana ko faire bien ndabaka tsabi donc nous afongola pera tindo mono ye la sak wana na moi pour ba perdre bazana ba logique ba série wana ayebi aye na palais bango bazaka na ba makambo ko ya biso te alelo avenir amela na ndako auti libanda ende ko sisa na ndako mais biso te kuma sisa neni so libanda na ko timbela ngo tango na koli so kuita zilo na ndako na la limbala mo azwanga de libanda ebi pona tromper mère mère comprend les gars la tindaki mwana bière mogo j'ai beaucoup travaillé comme ça ma père ba français j'ai beaucoup travaillé il est où waloye kendo wana azolo bisona mulo kwa mboka na français sangisi nyo surtout pona kwa mbreka la situation tongone kokola ngabia ezalaka ndebo siko ya biso nde siko to mimela ngona nenga mabe tout aussi ça nyo so libanda mais père na ndaku na mufini fini film kozanga et aussi là bato mosusu président Géry aza awa mais ayebi bavenu te ayebi te bayebi te lekove mosusu mpe akenda bosana mpe bamakambo soki ndenge nini odécouvrir aye odécouvrir yango bien totikaka eloko te koma nde boye ekoma boye awa sikoyo va venir futi awa ezalaka boutique munene oba journaliste azo awa Maïs Chibangu awa parcelle ba Maïs Chibangu oya journaliste oyo lelo yo nazolandaka na TV nazomona bazolukele makambo epa na bango Chiba Chibangu Chiba papa na bango azalaka na bomo egadia matifer awa pa ba Maïs awa libanga talo awa wa Maïs Chibangu awa parcelle na bango yango grand journaliste lelo Maïs Chibangu na bango yango aveni futi yango ye moko Maïs tango komona yango ba zekala musi milimo musi milimo tozo continuer sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole ato changer nationalité obengi ata bana na yo obengi ata mwasi na obengi ata mobali na yo bamaster na yo omoni afili na biso omoni epa na biso epa na bino ezaka epa ya bino
ateza danza ateza normal ezaka pa bino owanga nango pete awa biso na kibumwana tokola awa ba camarade Joujou Kaitano Feli Mingedi Olito Dembo ya Ana tokola na veni Gombe siko tozokota boye tobimi libanda chat de tir tozwi avenue tobimi pa donc so tokola awa avenue Gombe numéro 2 pas Mama Kaitano awa ba Joujou. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Au quartier Japon. Ba judoka. Ah bon? Pour grand maître Bobo, à Auto Koufa, Bobo Vandam. Pas la banque de na Sima. Koto nyoso moni ba judoka. Auto kutene manzaka wana ipe judoka. Monika ata mas na ye sopenga potalinga mas pe na lalaka na ban kama musalaka kistaro nde bambana pe na tatami na bambana na tatami soko ye pena likolo mulayo soko kocho na kati yeba ndenge okwela so ndenge okwela te aux épaules grand-maître Machaka igino na Londres yango pa ba maître Bobo sikoeza parcelle o elandi bimisa bato minene quartier quand on kaba lisolo ndenge ozoyoka ndenge ozomona ndenge mpo ozokaba donc avenue Gombe ngo yango avenue ezalaka monene na kamene comme moke vraiment kayo monde olobaki na bomwana bando mona monene na kokolo omona mokie siko ngai pa na biso avant nakoma na bandal awa père avakufa asali tombalbai asali Sheikh Piatu awa père bon moi na teremeleza te mo bina sombaka lupangu na numéro 17 Colombo aliambo na 17 oh nyoso toi ezaka pa na biso tira kwa wana père avant tombalbai asala Sheikh Piatu donc yango le monde na maîtriser quartier bien na botami kuna donc na kolela OK yango moni via asala Sheikh Piatu avant tombalbai na pour faire déjà tombalbai donc on salon tremeza te Banozone. Bamsou Azar se retrouver facilement. Ça Natala Lissuna. Bazomona. Tu bêta scobo, tu masco na place on a scoto, tu prends tout droit. Après tu matin fin de l'école. Président Jerry Penzo zoma mwana mabele. Mwana mabele. Otamboli mwa arebo, otamboli mwa bamboto, otamboli ndekereza. Azaka administrateur na la police parcelle yango. OK. Osukomoni onyo surtout champ de tir yango. Moni quartier nyo surtout. Oto kota ngo si champ de tir yango. Quartier nyo surtout monyo. Donc eloko ka champ de tir ezande avenue. OK. Direction oui. On est surtout Zara champ de tir ba punda ba air mobutu.
bapunda bazalaka babaso bazokola basasi. Oh, Kanombe. Yeah, bien. Kimia za. Na sepeli. Bonjour. Oh, nyonso tozomona na Simon. Nde tokende bezaka champ de tir. Era mobutu ezalaka bapunda nde bazalaka wa Zamba ezalaka wa. Ba immeuble omona yesu meto okota quartier lelo te sima. Soki boza na besoin bomona nde champ de tir ekoma place toza kosaka na bapunda place toza koyiba masango ntango tozaka bana mike babilanga oyo ezalaka babilanga bamama na biso na bakoko na biso bazosala bilanga awa mopanzi oyo te mopanzi oyo ya boye toyiba bamasango awa bapilipili bamakambo ebele donc awa ozomona oyo ekome soki basengi baza besoin image ya champ de tir bakoma na commentaire bokoma bobenga bango tokokotela bino kota zo pena donc tina katimini koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu o nyonso to ezalaka te ezalaka samba bapunda mobutu bazoya kolia champ de tir yango quartier champ de tir. makambo mabongo wana bamso se référé ekomande boye omoni bompe babeta lisolo président géra alobi déjà donc nyonso bomona ngambo oyo ezala eloko te zamba pena zamba ero omona bilanga eloko moko te ozalaka mpe na ere biso toyebi ero bamama balembi bakoti ndako te koyiba masango ya bomwana aza na ye sincere président géra sincere toyiba bamasango awa toyiba bamasango awa bamaître Chéri Bumba bajoe bamaître Ninja Afrique du Sud donc tosala mpena makambo ebele awa donc ouais maître Ninja Chipama na Afrique du Sud mutu baji bamulowa wana yaya na biso ezalaki koyeluka makambo so babiso bazaleki ya Ninja babangi babi donc ezalaka bongo sikoyo tozobima sikoyo après so te touti tozokotaka baveni par aveni topartage ndenge ezalaka kaka oyo tozaka na etendi moko ya zone nanu kutu tosimbi kutu eteni ozone te donc tozaka juste lokola mosapi moko ozone eza lokola na 10 20 quartier donc ozaka tobali na quartier moko donc tokobanda ozone lelo ti tosali 1 mois ozone ezosila kaka te moi bati vivre de part et d'autre donc Kinkabo awa sikoyo champ de tir ebandi awa oyo nyonso te ozomona tokoti sikoyo na quartier champ de tir esukeli awa donc oyo nyonso ozomona ezalaka zamba oyo flat ya général Kisempia yango oyo flat na ye yango oyo sikoyo tokoti sikoyo toleka avenir tokoti champ de tir te mais toleka avenir champ de tir tokoti te pas général c'est les résidences awa bonjour chef mani azali ok wana gérante ya flatomani ya petite sœur na ngai donc oyo kuna mopanzi oyo kuna nyonso eza champ de tir mopanzi oyo kuna nyonso eza champ de tir mopanzi oyo mpe eza champ de tir bafongoli kaka nzela na katikati mpo efacilité bambuteyage soki outi kitambo okoti bomi champ de tir obimi sola bomona wenza sola kuna
Sandi Pioko. Sandi Pioko motema ya moto. Sandi Pioko motema ya moto. Mama sa. Bako bazala mama si. Ngai mama sa. Oh. Kande bozomona na bilili kabali solo commenter. Like. Ye wana azala mama si. Koto yo mama sa. Ya musoko. Ah. Yango on fait l'émission. Oh na boaka kité. Libanga mbongo Ah. Ndela boaki boye. Libanga Koli. Libanga Kalobi l'agence. Libanga Fondation Lokolo. Bosanene tokola tapona ninyo. Toyebi mala mobisoko bankoye. Église et les messagers. Biso banana ni meto restaurant ça ba film na biso ah. Après ça so banda ko. Accès on est au champ de tir on est sur ton côté. On a venu champ de tir. Donc on a accès hein. Ouais. Nyonso ka champ de tir. Oh nyonso champ de tir. Oh nyonso. Mais demande la bango ya to kota na kati. Oh zaka nda to professeur. Pourquoi champ de tir? Le président Gérald Lobika à l'Icolo. Mais si vous avez un belé, à côté expliquer pourquoi champ de tir. Oui. Champ de tir yango. Et nini za ya mopanze, nini yango sale benga ma nini bombi. Na sima champ de tir lo nini bomba mais donc on découvrir on a ba demande na bino. Ouais. Et comment vous expliquez ndenge ni pas le bezala zam. Zala zam. Vous avez découvrir une soir na. Vous expliquez bango. Banda. Na mutaliboso. To de na mutaliboso. O azwaka ndako na champ de tir tozo banga. Mutaliboso atonginda ko totanga kombo na jour ngo. Soki basengi. So bosengi na demande parce que fait totambola na demande na bino. Bosali demande to komi. Tu expliquer le champ de tir mutaliboso. Azalaka soda tonga ndako tozo banga. Soda opena signé. Atongi ndako. Bon. So bosengi nde bozaba détail nyonso. Mutaliboso atongaka ndako. Azalaka soldat. Tozo banga. Aketonga na zamba boy. Tala lelo. Makambo ebongwani. Tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon kona lobi tozonga na lelo. Bato bele batunaka toyokaki prince wana basali boye na boye prince wana ebandi kuna na route Matadi en face ya Mosei côté Mamolangi côté ya Bumba yango prince yango sikoyo tozobima sikoyo okoma sikoyo na venir escorte présidentielle. Tant bokosenga champ de tir bokoyeba pourquoi escorte présidentielle. Champ de tir yango okozaka okola basoda baza kobeta minduki wana bakozaka zamba kuna basoda baza kobeta okomofongola natie parenthèse natie parenthèse na bombi à suivre hôpital na biso bolingani hôpital ya docteur so Patrick. Perfectionné puisque son nom makambo toboya kilobi autorisé puisque comme
motema nango perfectionné makadam oyo touti kuna nde tokoti yango ebimi boye eske ekutani na oyo aveni score présidentielle yango so oke boye kuna epa mokonzi ya mboka place azalaka na bamapinga na ye so oke boye obimi ntina wenza sola nana bonjour so oke boye ti tobimi na église Saint-Cyprien ntina wenza sola donc tocontinue boye bon sikoyo nde tokende na gauche champ de tir na droite sikoyo tozaka na quartier zone so okiti boye oke kuna obimi ntina lubwaku obimi mimosa donc baodécouvrir quartier lubwaku baza konéglige yango mais so okomi lubwaku lelo ekomaka boye lubwaku wana etikala ya kombo bongwana nango dubai mpe bandaka désert oui aujourd'hui toza na veni mwana na nsima meme biso aveni lokumu mema biso ti kuna na se donc yango siko tozoma sikoyo vers direction église Saint-Cyprien wenza sola ok matantini okolandi nazolanda président Gérard onayebi ekosala bango bien ekosala bango bien namoni so escort présidentielle aveni escort yango natikaka yango avie na biso conseil municipal Ferdinand Yangayai ebimisi mpe mokonzi natikaki yango so ezala eboye te ezala mabanga kokoka nayebala kutu te po ezonga makadam ezonga escort yango escort présidentielle omoni olandi obeti lisolo pa moninga betela moninga lisolo partager na bando otala ka boye panzager kwa exa production na YouTube ntango otala benga baninga bolanda oyo nyonso tu na gauche quartier champ de tir yango bandako nyonso ozomona ata na aéroport olingi olanda benga bandeko na oyaka master yaka tolanda omona chebino okomona beta lisolo kaba lisolo panza vraiment lisolo tozela bino na bacommentaire tozela bino mpo tokita bisiko bino bolingi tokita ata olobi maluku tokita omona maluku tokokita ata na mandundu tokoya ata na businga tokoya ata na inongo tokoya ka numero wana ebimi wana omona ngo ata na samai soko obengi biso tokotinda kaka mbisi amema biso ndenge amemaki Jonas nyonso toi champ de tir olekaki kuna makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobongolaka motema ye mwana nyonso tozo nayebi tokomi sikoyo na fasi eza bar félicité asiko toza na paya mokolo ya moke na Londres pitu félicité baseti ande bamatisi ande bainosa machaka bayebi koto très très bien Serge Badila tokomi sikoyo na félicité bamisi bakotala yango babilo mosusu totiki yango te nsima ekomi bien mosu mpe ti totambola mosu bamoni mpe bandeko na bango na nzela bamoni bango amoni master na ye komona eza nango gratuit oyo nyonso epo wa exa production ekitaki na mabele kiti na terrain
tozawa na ya mukolo félicité espace félicité na mbinza zone ya mukolo yeyo o bozayeba oyo mangenda olekaka na espace félicité yango gland zo yaza grand aza super gland biso za ba gland donc pichu félicité ya rimoke na Londres donc masolo yango bomoni espace Blandine bichwangu pichu donc oza na besoin ya fête bichuri chocolat bomoni yango matanga o fête o nini yango bomoni espace gland bomoni de gland yaza grand aza gland to comme système yaza super gland yaki maka bongo na suka makambu donc eza bongo espace félicité yango yo bomoni bana nyonso mbinza boyebi bajino kimpioka yango yo donc bani puis aux États-Unis ya weli espace félicité yango yo donc petite sœur Christelle Ndiwa aux États-Unis donc espace félicité yango tozo tambola to la sabino kaka ndenge ni bosenga kimbinzo zone yango yo. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi. Ah, tu as toujours en avenue escorte présidentielle. La gauche, n'a pas besoin de champ de tir. Des champs de tir, c'est là pour nous. Ah, c'est comme ce l'école armée d'Issali. Ah, so kitiboué. Obimiti kuna. So bimina prince ekititi brikin pompage mbudi. Oba raccourci banzela. Ya kati. Natanga ezaka ba boutique boye te la séance sur le bi qui cherche kaka eza espace armée d'Issali masula kobangola ka motema ye Yesu yakana yo vraiment Natanga Awa, armée d'Issali. J'ai étudié ici. Awa. Armée d'Issali. Oh, église catholique. Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, église catholique, le bel Mobutu appelle Sarah Mbongo. Avenue de l'école. On a une histoire. Excellente histoire. Auto bota magana noté. Pour venir à la Mobutu même qu'a créé avenue de l'école. Tant Borosenga, Boroye va faire pourquoi a créé à Kayango. Église catholique yango Saint-Cyprien. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo image église catholique yango Saint-Cyprien yango wana awa moni ngonga wana batie wana ezalaka ngonga kobenda singa boye ngongo eboma papa moko boye ntango azobenda boye ekweyela ye yango namoni basala sikoyo ngonga megafone wana eza komoni kala ezaka singa so libele ngo nzoka nde ekatanaka malembe ekweyela papa wana aza kokozala paf papa na kufa yango namoni batia sikoyo sema megafone donc histoire ezali nsima na yo mokongo moluba moswahili
surtout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Kaela wana bazobela wana mbokoto bokosenga bokoyeba tina Kaela Kaela bokoyeba église catholique yango entre na onde yango église catholique yango Saint-Cyprien reso sikoyo yango wana ekei ebimi ti pompage ekei ti mbudi reso de l'école oyo sikoyo wenza sola yango awa lupango ezaka jardin sola yango wana bapesango komba wenza sola wana kala ere wana ezalaka na luboye te sikoyo tozomata sikoyo tobima ti station tokoleka liboso ekola ITC tokoleka na danya ITC oyo tomona na ndenge ya nsima tomona na sikoyo tomona sikoyo liboso nango sikoyo ekola ITC ngalema On s'est dirigé vers station côté Touti. Donc, ma route, ma tête. Donc, Ekaboli, Puna, quartier Finda. Côté quartier Mousseï. Ok. Et donc, Ekaboli, monsieur ça. Avenue de l'école. Avenue de l'école. Donc, on m'a contrahi sans goûter la Simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons. Mais Finda, Mousseï, apparemment, ils ont bablo batoye, mais tu batoye quoi aux zones. Bayebi aux zones, mais quartier dans la 4. À la parole. Awa, en tout cas, awa togo les kate. Awa, il faut topper ça fait une explication bien. Awa, ils allaient à bar na biso place Fandom. Fandom expliquera biso kuna. Bar Fandom place Fandom où ils allaient à faire des références nous surtout. Bon, ils ont dans la poto en Angola, en Amérique, en Asie, en Brésil, à une place où yango. Parce que ils allaient à place Fandom. Awa. Yango yo, pas venir biso gaspiller à Koufa. Awa, pas venir biso Dadou. Baro ezaka référence moi nyonso tomoni bambia so baucho mona kuna likolo ezala rende awa o nyonso moni likolo wana kuna tozaka na vientala velufwa ba génération après ce que tu es koma na vie gaspille likolo nyonso moni ezalaka awa référence wana awa na place Vendôme awa pas venir biso gaspille Vendôme papa ba Sylvie papa ba Junior awa place Vendôme awa donc on la vie à Koufa. Je suis en Koufi, Tombalbaï. Tombalbaï. Tombalbaï, donc ça m'a solé ici là. Il y a le monde qui m'a campagne. Je ne l'ai pas cité, ça
moto na bolenge Ah. nda akomi mokolo changer makanisi awa kuna toza pa ya ison gare centrale ye moto azwa relève na ngambo wana ya ison gare centrale atelema likolo ya ngomba wana donc oyo eza siko quartier awa quartier moseki todécouvre mpe finda quartier finda yango wana todécouvrir yango lelo toza na mosei tocontinue au lycée ouais. Bien zwa vandame bien etala vandame ndenge ekoma vandame ndenge ekoma tomba lubai Bienvenue à la radio. Margot Maléo. L'Allemagne, il y a Flori. Bozomo na bino moko. Nadine Matita. Na Lyon. Ba ngai bango wana. Ashidi Bibi. Ya Vemba, Rosetta Vemba. Domo bozomona. C'est ce qu'on a fait de l'école. Kabali solo na moninga. Likez, commentez, s'abonner, paix. Ogindiaï, Orine Mafuta. Mauvais Didier Van Nome. Ouais. Oh, mes avions en Didier Panzou Van Nome. On y va au Salissa. Sala. Et je n'ai c'est mon vieux Didier Van Nome. Par contre, le place Van Nome bango wana. Mutapoto mutabalo ngosesa musala awa. Tout ezali. Tout ezali. Donc il y a un prêtre avandi wana. Oh impression. Oh nini oh affiche oh nini les cas pas avec Didier Van Nome. Yo wana. Donc nous la kabila ko mono zone nini ezali. Amoni de l'école. Ah yo wana. Ba bibi na poste bango mona vie yo wana. Master. Baringili sumu koleka biloko akonya alamwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kalabiso bato ikoto sanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie Meme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole biso tozala na service na bino Tozo salango na polémique te. Bosengi bomona Ishasa ndenge nini ba quartier place to uta place to kola place bande ko bazo vanda pour découvrir ndenge nini ezali. Eza histoire mobimbo kenda poto bala obota ozoyebisa mwasi lakisaka mwana tala quartier na uta tala veni na uta tala bwebwe bar na biso Sheraton na ngambo bar na biso Sheraton ezalaka Sheraton yango bar Sheraton soki obimi nini la clôture avenue Zeka Mama Jojo salon de kolanga Loriane Mama Jojo moi c'est kitoko bimana no beba mona tayo
nazala bino ebele yo moko bima nano moni mpe bijou dikando ye wana mwana mpe na biso dikando Nicole Dominga baboyele bakobima na ye biso ndeko na oyo yeyo ye wana baboye kobima mama Jojo salon Loriane yango oyo olingi obala olingi osalisa bagato makambo nyonso tu oboye na boye bijou dikando ye wana alesaka bato nyonso tu mama Jojo batapoto bango wana bon toleka Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Quand on nyonso ka toza na plus de l'école. Tozo bima na coin nango juste na début na entrée. Ouais. Hein? Na croisement nango ya de l'école na route Matadi. Pressing na ngai yango yo. Kasi nazoka bilamba mpe nasokolaka bilamba. Pressing na ngai yango yo. Kasi bilamba ingénieur. Pressing yango yo. Bien. Eza prêt. Pressing yango yo. Patapoto bakosokolaka bilamba. Bonsoir à tous. Nambote pe na bino nyonso pe na mokili mobile esika bozali oyo boyebi biso wana Ngalema précisément na Kinshasa. En tout cas, na nzela ya président Jerry, na nzela ya connaissance ne tosala na ye, atikaka pe blâme pa na ngai, tout ça. Na ndenge pa azali te moko to message ya tout yango pa ye mpona kosala mwa publicité ya maison na ngai. En tout cas, na sepeli makasi. Maison na bino yango oyo. Mingi ya koloba eza te ke toleki baninga mosusu te. Mais misala oyo tosalaka nde fundaka nde banisala mosusu bato mosusu basalaka. En tout cas, c'est pas ma case, merci. Toza précisément na Ngalema. Na Ngalema, na quartier Musei, toza pressing eza non loin ya tene de Ngalema oyo bengi ITC. Bato ba utaka nzela ya Kitambo pour koma ITC si ma pressing elandi na liboso na yango. So ba uti nzela ya pompage, pressing ebandi liboso si ma atene de Ngalema. En tout cas, merci vraiment, merci Feli. Numéro de contact est 097 634 18 29. Numéro Moussoussou est 089 87 67 254. Numéro est 097 634 18 29. Numéro Moussoussou est 089 87 67 254. En tout cas, ceux qui voyaient pour la décide, ceux qui bengi pour yambanga moko comme na mara. Bato miso benga Maradona. Kaka joueur avec ta makasi. C'est ça le problème. Assez payé. Yaya te kuluta baleki. Ah ingénieur nga yaya te. Gafwe na nga yo. Yaya te longola chapeau ba mona yo. Yaya te yeyo. Kuluta ba kolombinza bango yo ba fumu ba mbinza ntoko. Yaya te pesa ba tuyo so bali banda mbote. Yanga teo na ngabe no awa place milimo ekotaka tant la milimo faut comprendre donc yanga teo kuluta baleki azali on peut ko zabila mala profiter zabila la pressing la gré ya faire aleki na ngai ya kenda JPS to tigala papa ambassadeur donc tokende ya Didi Kelokelo mon vieux ya Didi Kelokelo ya baleki ya sala kaleki ne azala bonjour rebelle dès que nous allons continuer quand la boulot kaka je suis mon vieux Vicky Saïdi oyo école Dania oyo école Dania o Isen oboka Isen yango oyo entrée Isen yango école Dania bato ebele batanga awa place ba maître bobo ba bima ba judoka mine judo salongo awa ba sportif ebele ba maître masamba awa yango oyo école Dania yango oyo avenue Zeka yango oyo ebima tikuna na sola oyo Isen tokoti ko na kati ya école Isen
Isen. Totangawa. Oza Jibem Piana wenge atangawa na ITC Ngalema. Jibem Piana atangawa. Oh, Isen. Ah, oza place va venir. Kakela. Ça c'est mon jeune frère. Kakela. Ndenge nzamba saka makamuleta kutela mon jeune frère. Ah. Madame bonsoir. Ouais. Aujourd'hui en direct na poto ndeto solo boy. En direct na poto mbamoko. Je suis avec mon jeune frère Kakela tu n'as ça. Je n'étais pas sport ndenge au salama là. Président Jibem Piana tangao. Basam Chintu batangao. Bato belé baleka ba Willy Bula batangao. Ngai moko pe na tangao. Ça c'est mon jeune frère Kakela. Ah ouais. Parce que jeune frère na biso mbinza ba s'entraînaka. Judo salongo yango yo. Maître Thierry Bumba. Maître Bana bambana na tatami. Ba maître Gilo, ba maître Lokonda, ba maître Guy. Ba judo ko bazebele. Ba Machaka. Donc ba judo ko bazebele. Belé judo salongo yango yo club na biso salongo yango. Ah pe baleki bazobeta bale ndenge zala kaka. Donc on est là. Donc maître Douglas, maître Couteau, héritage yango botiki la biso. Bana na biso bangoyo, ba fitir maître na biso bakobima les jours à venir bangoyo. Dieu ne tombera jamais. Bana ba bambana na tatami le roi na film. Ouais. Cantona. Ouais. Oui, tu sais Ngalema. École de Tanga. École. Namoni kuna maître Géry kuna sur école moderne. Moderne, wana ye na sima na biso er biso Tanga ezalaka te. Biso Tanga ka ezalaka te. École moderne ndenge koma kaka. ITC Ngalema. Yango. ITC Ngalema. Donc, comme aller à sport. C'est ma vacances, on va profiter à sport vraiment. Pour les âges de bon, tout le monde. Karaté. Plein comme la boxe. Ok. Perfectionné makambo toboya kilobi on est à judo karaté. Karaté après va combo la boxe. Nadine Matita, la petite sœur. Tout le monde est sous Epekengo. Epekengo, ouais. Yango. D'accord, peut pas comme la sous-traitance, hein. Ah bon? Tongi kuna na kati. Azofutela. Elle. Espace est limité. Il te fait mal. Au carré ici. L'histoire me commande en perfectionné. Autant toyaki. Le kaki boy. To côté la kuna. To côté la biomi to bingo siko. Ok. So tozopusana tokomi vraiment pembeni ya route Matadi. Route oyo président Géry expliquaki biso que ezokende ti Congo central. Sikoyo,
tokotaki avenue Diomi. Donc toyaki bozo comprendre. Sikoyo toyaki bozo. Sikoyo tosilisi quartier Mosei nini? Mosei mobimba te. Mwandambo totamboli. Mimi de l'école peut pas se référer. Yango tokotaki Diomi yango. Diomi yango yo. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi akuta dire embouteillage pe so banda bandi komona embouteillage ya Kinshasa ndenge ezalaka surtout awa na avenue de l'école quand nde bomona déjà route Matadi avenue de l'école bozomona croisement de l'école route Matadi oleli mama yango oyo mpenza wa oyo eza bilembo embouteillage nde toomondela déjà boye ntango ekangamaka defora biso bata makolo soko oleka kote oyo oleli soki ekangami na bata makolo boluka nzela sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo ipambole Alandia 3 exact production wana totamboli en tout cas Mosei mobimba te bomoni na ozona komina ngalema elakisi quelques avenues moi esika moko boye bomoni bino moko bisika mosusu boye bango lisusu te tokomi sikoyo na suka mpona mokolo ya lelo me biso na bino tokontinue tozela bapele na bino soki oza na posa balakisa esika moko boye to émission na mutu moko boye ka numéro s'affiché juste na bas écran na otango olanda émission oyo découverte omona benga biso comment commenter liker et surtout partager makasi mingi koleka osabone kaba lisolo na moninga toza na commune na Ngalema tozongaki mpo bato basengaki bino mpe so bosengi tokozonga na biso lisusu donc omoni quartier Mosei eza na bisika mosusu totiki bino na point d'interrogation totiki bino na basuspense tozozela bino bolandi biso Jean-Pierre Kunda mobali ya Arlette Kunda
donc bolandi bambote na bino ebele Jimmy Kilenge olandi donc bobenga bokoma surtout bo s'abonner pesa biso posa na yo yebisa biso posa na yo totambola atolobi na maluku tokende atolobi émission moko tosolaka na mutu émission spéciale yo pesa biso yo bengano kaka moni numéro na 24h/24 ata moni obenge sonne tika na message sala na ba audio pesa biso ba adresse tokoniata po tozana pona bino découverte ezana pona bino soki nzamba sali biso ngolu tokutani lisusu mbala ezoya toko continuer bye bye continue à aimer 3 exact.